papa nasoki ezalaki te mbongo eza moyebi me aloba na mokanda wana motani ya yesu mokanda alobaki beta porte baofungolela lowela na okende kosambela na foi osalaki exercice nango osalela yango tosaleli yango mama komona bapelaki naza na besoin ya mwana moko totikela azala na condition ya bien place ata mbula ata nini ebeti oyoka susu te yango mabe te ya suka ya ngolo mama nga na inokunda mwana nga mwasi ya 32 ans nayebisi na nzambe mbala ya suka nakunda mwana mbala ya suka epui napesi ye perse oyo ekosalama basuke mwana nefo akundana babile bana na nga nde moko akokufa basala nzambe aoloba na nga keba mwana no moko liwa ezokolanda ye ngalobe na bango akokufa te oyo nasa yebisa nga nayebisa ye papa effectivement mama mwana asali accident soko omoni motuka na ye okondima teke mwana na glorifie nzambe osakana na ye te ndenge bokende kotuntu tokaka na baeglise na bino aza ya solo mpenza komona nga na pande ya baena solo bebe wakomela oza na richesse bango bake baajibateleka sikoyo yo otikali ye wana mpe atikali tobatela ye tobatela ozokunda to okundi esili loko oyepa kolobasi olobi tozwi esika okomesa kotala esika andimiki eza na insécurité te nayebisi ngai napesi mbongo nayebiki aza beba leloko te ya moko nayebi ye na kosala azala mwa makasi ya kobongo napesi mwa kosola bakoteka oluki solution mama na kozongela yo ozongela yo mpona mpe na okende kopembe na ozongela yo botosola na kalme nyonso okomesi akomelela ngai yo na kaka oza yo moto chaque eza na losambo ke Jésus merci ndenge opesi linga papa ntango mpenza na motema kende kosolo oza na ngai nakoki kotika yo olamina longola mawa longola mawa na motema efo ezala preske yaka etambo mpenza me na motu tya mayele ndenge na ebiso ya nzambe kana yo eza spécial na biso nauti seloka famille moko 3 bana misato famille mosusu bana misato na bon frère 4 d'ailleurs ekisasa mobimba yo moto battre record 5 enfants jamais vu jamais jama bolongo na se bombela nzambe remercier
apeso makasi okobona soki nakolibera alingi ape mosusu bana opeso mobali aopesa yo bana wana bakomati baange Connexion PSOP, papa m'a pas. oya ebisinga eza baproblème na mbangu nyonso obisinga mafuta kokota oluka mwa eloko topesa yo soki mokongo Sylvie Ndonga, bonjour. balinga ezaki ezozwa numero ya je pense que ce sont les gens de la commune. Et là, le franc congolais, on a 16 pour la condition de ma lame. Si je prends ma lame, ça y est, on a vous avez un numéro à mon la téléphone, vous avez un numéro. Bonjour Franck. Le sang, la recommandé le sang, c'est la montée. Et la montée, moi, il y a des hommes qui sont salés là. La pêche peut-être des mecs accident et ça on a la journée de commencer. Nous on a la journée de commencer. Les hommes à Kabila. Là, on va tout ça là. Évidemment, vous avez des gens, vous allez beaucoup vont s'organiser pour pas là-bas pour bien. Mais beaucoup moins se fait à ça obligé à accompagner là-bas où met la mort. Depuis lundi, là-bas lundi. Plus mal dans la mort, plus souffrance c'est pareil. Là-bas pour la mort. Vous savez la pardon? Hein? Avec Kanga. Pardon? Il faut une bonne prise. Joseph, je ne sais pas comment je peux faire pour approcher le micro là-bas. Je suis aussi fatiguée de rester debout. Je ne sais pas trop avancer là-bas, mais bon, fais quand même un effort et essayer d'écouter. Apparemment, lui-même aussi, le gouverneur, il parle un peu trop bas. Mais je suis fatiguée de rester debout moi aussi. Mais bon, je continue quand même. Depuis le matin, tu es debout, debout, debout. Merci, merci, Père.
Ça va. Faut pas trop il y a pas de merci papa, merci. C'est à moi de... Oui. Papa, gouverneur, Amine. Et je n'oublierai pas de commencer aussi par Papa, président de la République, le gouvernement de notre pays. Je n'oublierai pas aussi son Excellence, en particulier son Excellence Benzi Lolongo, parce que nous prions avec lui, et c'est aussi impliqué dans cette affaire. Et je n'oublie pas à dire merci à M. le bourgmestre, parce que quand il a entendu ce cri, je suis le secrétaire du tribunal de grande instance de Calam. J'ai appelé le procureur, j'ai appelé mon président, j'ai demandé à mon président de dire au bourgmestre. Mais ce jour-là, j'ai vu M. le bourgmestre en personne. Il nous a vraiment assisté dans cette affaire jusqu'à ce qu'on a amené les corps à la mort. Il y avait l'OPJ qui était là pour faire le constat. Merci parce que vous ne nous avez pas abandonnés dans ce malheur. Ce Dieu-là que nous prions, je sais qu'il a vu l'acte que vous avez posé, qui vient d'en haut de notre chef, le président de la République, qu'il ne vous oublie pas, que ce Dieu-là vous soutient, que ce Dieu-là soit avec vous dans tout ce que vous faites et que vous puissiez réussir. On n'a pas beaucoup à dire. Nous terminons toujours par dire merci. Merci encore à Papa Bourgmestre de tout ce qu'il a. Merci que la grâce de notre Seigneur soit avec nous. Moi j'insiste, depuis que vous êtes secrétaire de grande instance de Calam. Le bourgmestre me fait rapport que même votre habitation n'est pas bien placée, n'est pas bien située. Donc c'est très sérieux. Vraiment, les morts c'est Dieu, il s'en occupe. Moi je dois m'occuper de lui. Donc il ne faudra pas qu'on déshabille Pierre pour habiller Paul, donc on n'a rien fait. Donc en urgence, où est le bourgmestre, on ouvrait une place. Donc là vous voyez là ce que vous voyez c'est la maman qui a perdu ses 5 enfants effondrés dans les bras du gouverneur de la ville. Le gouverneur voudrait partir parce que l'assistance du gouvernement provincial lui a été